ya Medi na ya Elam bato mosusu bavanda na Mésopotamie na région ya Yudea na Cappadoce na Pont mpe na région ya Asie na Phrygie mpe na Pamphylie na Égypte mpe na ndambo ya Libye oyo ezali pene na Cyrène bamosusu bawuti na Rome bamosusu babotami bayuda bamosusu bakoma okosambela nzambe ya bayuda bato mosusu bawuti na esanga ya Krete to na Arabi biso nyonso tozali koyoka bango baza kosakola misala minene ya nzambe na minoko na biso ya mboka bango nyonso bakambo mpenza mayele te bongo batundani makambo nini wana kasi bato mosusu bazalaki koseka mpe balobi balango masanga baafrikain na bamindele molimo molimo olekitelaki bamindele kaka tala baafrikain bible lobi bango nyonso baza kosakola na bato mwingi bauteke na Ethiopie na Egypte bauteke na Libye ntango wana biso baza kobekisa na Ethiopie tozalaki 4 pays 5 pays kazalaki tozalaki na Ethiopie baethiopie biso bato baza kosakola acte na bango nyonso bazwa bolimo ozalaki na shwa te oyo mondele oyo motu mwindu alo bamosusu bauti na Rome bamosusu bautilisa na bape ya kosika kasi bango nyonso bazwaki molimo bango baza kotala alobi teke bamindele bazwi bafilozu te molimo na ekite po bakoko na biso bakoteke na ndeko ya Moïse depuis bakoko na biso bakoteke na ndeko ya Moïse depuis tala kondimi na ndeko ya Moïse baenzaka bino bikambo ya Moïse meme biso ntango tokoli bajour nyonso ezalaki respecte bajour oyo feti lelo na bakate na bozaki bato babelaka masanga bakobela masanga bakobi ezalaki bajour ya feti bato bazosambela bangombe ezokufa banyama ezokufa tuna bakolo baza chaque oza koprepare mwana mwana ngulu abomba bamosuta bamosu meme bamosusu ça dépend kozwa bajour oyo na kala eza jour bazokosopa makila nini tokolia na Pâques nini tokolia na Pâques na leta ezalaki bamindele kaka te na babikolo nyonso soki swaki kuna nzambe atindaki Philippe aya chaque nzambe atindaki prophète na bakontinent biso apa atindaki nani Philippe comprendre Bible pour comprendre bato bete bazobunga molimo oyo ezali mindele molimo oyo ezali nonse molimo okitaki likolo nyonso ntango molimo okiti apres maintenant bapierre ezina kozalaki biso bayuda biso kaka boye maintenant molimo ntango okitaki ezalaki so na contrôle sur te Philippe ayeli na Ethiopie baange bakekunda kolonele kaka eza kolonele kolonele nayoki bamamabolo même si akote Pierre kende oye acte 10 nyonso kotanga nini ezali kuna mpona kolonele molimo ezalaki na bapai te molimo kombi na bapai ekomi likolo molimo eza suna limite te lekutama lekitaki oye bafrike bazwaki babikoloso bazwaki molimo komi una porte portava kei adobi amesiste na mone tra bikolo nyonso mundu nyonso ondimila salini acte comme 10%. Bikolo nyonso mundu nyonso ondimila salini alobi suta bineka alobi suta bazireka aporte Pierre lobi bien bikolo nyonso et le minimum de pas au moins le niveau de activiste, comme à la verset 84. Donc, Pierre a dit, il y a solo si la moni était une zambe à la bilumité, car c'est une école nyoso, moto oya to sagaye, be asala makambo ya malunga, nzambe andi makaye. École nyoso kasima. Wapi uti. En vérité, professeur Mangu, azwaki batembe na miso na babindele azona
bamilitene basambeleke babatisa kiye et pour le dire que c'est pouvoir vous passer pour lui commander que pas baptiser autour de tout commémorer tout le soutien. Est-ce que rassure tout ça c'est chose? Rassure tout ça c'est chose. Mon délai au le docteur soit il est bichot, ça ne sont pas c'est pas ça c'est bichot. Bicho atumiso batusubasa ana erdescaso baona usazo oza kuti sino mondo si coreas me azara força na news meza azoboa di colonioso mutoso ayambie akoti journée au liquide na kitaki. Esse é o programa que eu quero. Esse é o programa. O comercial sabe que o lado do meu mundo, o lado do meu oyebi, a junto do oio, sabe? Isso olha no mundo. Sete profeta que eu gosto de profeta cala, profecia cala. Depuis Moïse, au deuxième premier prophète Bassali, deuxième Azali, Moïse. Moïse est dans la moni. Mouti va causer ya bouya. Nazo mona Moïse la dawa nazo prophète, le premier prophète qui dit, na Moïse premier prophète, parce que Abraham c'est qui prophète qui y a alliance. Les hommes ont parlé prophétie à partir de Moïse. Au Tanga chapitre 24, verset 17. Nazeko mona moto moko kasi ayena mute. Nazeko tala ye kasi azana musika. Monzoto moko ezeko bimana kati ya bana Jacob. Mokonzi moko azeko bimana kati ya Israël. Et ako pasula ba Moabit mitu ako sisa bangonie. Amen. Moïse zona mona. Mukonza vyani mmekodeso akozala mukozi munene akozo kusalia sa Israeli wekunga akozala kwa akozala Moïse asoka basusu na kati na ekolo oyo na moni susu profeti musu ape akozala tingai oyo akoyoka profeti akufa na bana nazomona profeti mususu azokuya profeti wana kozala makasi profeti wana kozala mutu akuya oyo kukufa oyo kunimete okufa na bana bato nani amu oyo tomoni nazomona profeti musu azoya yenguya profeti makasi azokoya yawana Moïse azakati Egypte azokumufutira Moïse azoyebisa batamboli Moïse ebisi bango susu kuna kozokende kukojo bino bakopesa nzamba kodi kopesa yawe kanda na tangu alobele bino kurote kopesa yawe kanda kokozuma yobula kanda bino nzamba kolokolo kopesa ekolo mususu ekolo ekozela pamba eso sokutani machete ne 40 ole azokora yawo mususu ukonze lokolongwa kufana sukule tenzamba kupesa ekolo mungu pamba bakosala kujo kweko pesa yawo kana nzambe bakutosha nzambe ndelete nzambe bakutosha koloba teza mendele komi contre pouvoir comme mendele e bandela ki awa national bisonde tozwana na pouvoir on a liboso mettre bebisaki tango bebisaki ya monja pesa ki pouvoir wana na mindele ko de biso pouvoir tozala ke na première génération
na planète wana biso nde tozalaki na pouvoir biso nde tozalaki na likambo koloba race noire mais tobebisaki na nouvelle alliance na deuxième alliance nzambe azalaki na contrase na biso susu te yango kozomona ntango noe azobota bana misatu mpe trois race esiri trois race lisusu mwana mosusu ya liboso toujours akeseka bokoseka bakesio mwana akakoseka papa na komini toujours mwana mokolo akeseka papa nolobi makisotika bona na place okotela papasi Jacob akoti Esau enani Isaka akoti Esau tena Jacob Jacob asalaki tu apesa kufa na mwana liboso benzaba koyaki toyebi ndenge Esau ateki kukozela supu nyonso esalemaki nzambe zeka kanda kote kukozela mitekela na supu madesu oyo waka supu madesu toba yango me ye azoteka teka kukozela supu ya madesu Tango pouvoir les autres repères à pouvoir nzamba sima. Omoni hapo tango nzamba tofani Israel. Tango chaki nzamba tembe. Nzamba sila kukocho kodongula ngo. Kokoto beteza wa teki pouvoir na na madesu. Mwaye kukonji azwa mususu. Toujours kukonsekera kinde. Toujours kukonsekera bina. Mais le problème, c'est que nous posons la première génération. Nous avons la première génération. Nous avons la génération. Ce qui nous appelle la première génération, nous avons la première génération. Nous avons la monarchie et quand nous sommes à côté pour ça, nous avons la unataka kumrudie pouvoir kabisa ya rasma pouvoir kabisa ya malédiction ya mtu akasoka munene tangu troisième primaire yo tangu licence kwa moyen kwa munene au moyen kabisa ya malédiction nzambe haya kumrudia division nzambe sala munene mtu biso nyonso tobimina Abraham tobimina Isaki bana yaka tobimina Abraham tobimina Isaki oyo mosusu Jacob et Esau melanda te yo tobimisaki tito kuna tota soto mkolo bake makamile kotana makamile te lokotina esengeli odanga oyeba iswale zakinde inde pe mandaki kibango odanga kabi odanga buzoba na bino pe buzoba ya bantu bakosi buzoba pe to odanga bino oyeba ikiki yawo ni bakise de ase ba manala te kwa somo mzeto che banga isso mais premier mot va pour c'est depuis na Moïse Jésus oui la femme la professeur pour ça la famille na ba opeka bena ka pays bena tango ko se kazola zomo mais ça qui est la l'état combien de siècles les gars qui Moïse a juste ça combien de siècles les gars qui Abraham Zoloba combien de siècles les gars qui Esau a Zoloba combien de siècles mais kokota pasokota ma koyamba baja bena sima odine sa simota kwa tali mwana simeo aledi mwana auza munene mwana oyo hapo sasa vitumba Israeli kasi mwana mwana Dentro do projeto, Simeão. Agora Simeão, olha para o outro amanhã nisso. Luc chapitre 9, 18 à 20.
mokolo moko Yesu azalaki kosambela ye moko. Bible 2, 28 à 30. Bible 2, 28 à 32. Bongo Simeon akamati iye na maboko pe apesi Nzambe merci. Alobi mokonzi Nzambe. Okokisi makambo la kaka. Bongo sikoyo tika ngai na kufa na esengo. Pamba tena sina moni na misu na ngai mobikisi. Oyo tindi epai ya mikolo nyonso mokili. Brani, oyo tindi ya mikolo nyonso mesimu zo sama. Oyo tindi ya na mikolo nyonso kwa na mukonzi ya mikolo. Mofere kemba bimandi zo Nzambe ndeke. Aza Nzambe mokili mobimba. Awa Simeon azolo. Awa Simeon azo professeur fana la félicité. Bongo Simeon akamati ye na maboko pe apesi Nzambe merci pe alobi mokonzi Nzambe okokisi makambo la kaka. Bongo sikoyo tika ngai na kufa na esengo. Pamba tena sina moni na misu na ngai mobikisi oyo tindi epai mikolo nyonso mokili. Ye azali moi mpona kongengela mikolo. Azeko pesa lukumu na ekolo ya Israel. Amen. Amen. Azali moi. Akufanda na Israel. Bea kozala Nzambe mokili mokili. Profeti momo ya kodimanga na profesi. Na profeti. Miracle seni. Eya do isoko de belengai. Okosalo miracle ndenge koleka pe. Les professeurs servent pour faire la prophétie, la prophétie. La prophétie, c'est même la chose que je fais, tout le monde parle. La prophétie, c'est les décorations, la connaissance de Jésus. À cause de la concha du corps, faut donc la croyance, Jésus est en train de donc on a awa Simeon lobi akozala Nzambe bikolo zona verset la place akozala Nzambe bikolo nyonso akozala Nzambe serekete mais akozala Nzambe bikolo nyonso mokonzi Nzambe okokisi makambo la kaka bongo sipo tikanga na kufa na esengo pamba tena sina moni na misu na ngai mobikisi oyo tindi epai bikolo nyonso mokili. Ye azali moi pona kongengela mikolo. Haleluya. Atinde mokili makozala moi pona kongengisa mokili. Yango toujours yiso mona sia nini ya mungu. Si ya moi ayeko longola modili bozala kitanda mokili. Profeti moko susu alobi susu na mbona mokili ezalaki ya kolinga munini kasi na moni mwinde sokoya susu presque ezali. Na moni mwinde sokota kati na mulini. Yesu na mwinde. Soka koti na lekote rombiki. Soka koti kadole. Tout le monde passe à un prophète, passe à l'unité. Tout le monde passe à un prophète, passe à l'unité. Mais Yesu azali ikolo wa prophète nyonso. Hakufaki asekwaki munene pe monaki. Utangina ngai Matthieu 25 verset 52. Akufa c'est le prophète mon côté akufa c'est quoi? Il est le passage de ba mega ba koka niveau ana tout le prophète ba kufa c'est quoi? Ba kufa c'est quoi? Kasi ye akufa c'est. Pour kufa na ye Jérusalem est tondi partout. Jérusalem est tondi. Matthieu 27 52. Matthieu 27 verset 52. Basimetiere efungwami pe bato mingi ya Nzambe oyo bakufa basekwe. Babimi na basimetiere pe na nsima ya kosekwa Yesu bakoti na Jerusalem. Kuna bato mingi bamonaki bango. Merci. Amen. Kuna bato bamonaki bango pe. Basoda oyo bazalaki kokenga Yesu na mokonzi na bango. Tango amoni mabele ningani pe makambo nyonso oyo ezali koleka bayoki somo mingi pe balobi ya solo moto oyo azalaki mwana ya Nzambe. Prophète moko ta kufeke batro ko kufe pe omona wakati ndako.
Mais ntango akufikaka bantu nyonso bakufa kala bantu nyonso bakufa bamonaki na Jérusalem bien victoire yende akufaki asekwaki apanzaki sango atiaki sango kote panzela prophète attention kokondiri parole ya Seigneur Jésus kokokisa na prophète amusu amedi na ye asaleli pasteur de azokokisa na Seigneur Jésus na pasteur de keba iso kufa seku mabele ningani partout lorsque kufa inakala bamona na kila Jérusalem ezakia kotonda Jérusalem ezalaki kotonda yango bamakisaki bango ake kopanze na baplanete na presque nani kombekata nani kati nani amate akitaki ye na akende kopanza bango na baplanete chapitre Galate 4 nani amataki nani akitaki tawa azwaki liboka bakole oma kufakala pour le premier jour akufaki bantu oswazakini na bodamu kwakile kusala ka bodamu na papa banganza pour le temps si la sabatu malamu ezalaki te si la sabatu malamu ezalaki te yango ayaki pete asala alliance pete bato akalosi bakufu na kanda ya Nzambe ayaki bazongisa alliance bato bazobisika abongiselaki bango baplanaki akucha moko te bashefu tekini nazolo bafama ntango akufaki aseroki akendaki apanzaki bango na baplanete premier jour bakowana bakera deuxième jour na serre ya bato komoni Ephésiens 4 verset 8 yango le komoma boye tango mataki likolo amemaki bangunia oyo akangaki epe akabelaki bato makabo amati elaksini elaksite Kristo akitaki na se moto oyo akitaki yepe moto amataki na likolo epo atondisa likolo na se ya bolamu na ye. Alléluia. Atondisa likolo se na bolamu na pouvoir likolo bakole batoya akifo ngo peki bakole bango ya kumbaki akepanza na ba planète avec un bien combien combien una na se ya boya sala ki 3 jours côté ya et puis elle va passer deuxième jour était parti ba sala ki kuna troisième jour bato bazaki na se kuna bato na se ya bato na troisième ya bato kuna moye ye bandimela ye mutu ezaye lobi baboro kotyana na mwinda ko profita manyo sera jeza asala ke ezaye profitiza ke baboro kotyana na mwinda atika ko ashiko kuma adengira deuxième jour na on passe na premier jour c'est selon ake panza 1 Pierre 3 verset 18 Baba te Kristo pe akufaki mbala moko likolo ya masumu ya bato ye moto malamu akufaki na esika ya bato mabe po amema bino epai ya Nzambe akufaki po azalaki moto lokola bato nyonso kasi asekwaki po azalaki na nguya ya molimo na nguya na ye molimo akitaki epai ya milimo ya bato bakutangama na mboka bato bakufa mpona koteya bango akitaki na mboka bato bakufa po ateya bango profeti nekele koteya bato kufa Kosoko tokoko baulema bramba kibaba nani boko kero koteya bato kufa kaka hizo awa akenda koteya bato ya kufa akufa tukwa sakineti bato nyoso mais asekwa kikweta sakina na molimo est-ce que yo mo sema un jour
est-ce que vous savez quoi? Akufa liko nini ate lokotea batu oyo batea makitela première génération batu bazena kanda njamba kufikira kanda njambe zongera shushoko kwamba te Kristo pe akufa kimbala moko likolo ya masumu bato ye moto malamu akufa kina esika bato mabe po amema bino epai ya Nzambe akufaki po azalaki moto lokola bato nyonso kasi asekwaki po azalaki na nguya ya molimo na nguya na ye ya molimo akitaki epai ya milimo ya bato oyo bakangama na mboka bato bakufa po ateya bango. Amen. Amen. Avec côté aider qui va passer quoi qui Matthieu 27 verset 52 pour y aller tard. Passer quoi tu vas mourir dans Jérusalem. Nkengo makasa kasa pamole de kolende. Eu tava kwa kufaka. Neba mona ba kwa sababu ngo baso ye ba kwa bazali nani. Misho ba tu sakri ni. Akumba kibango karunga zo. Ba tu ate kiba yo kete mo eba se kwa. Kwa tezali na 4 3 ndege za 3 ciel. Mais les appels trois pénacères, trois planètes, il y a pas de premier, deuxième, troisième. Premier au bazar, il y a des chances par votre sous. Parce que madame, même il y a des chances pour votre mais pile de chances, c'est pas que vous allez chicher, non, vous ne pouvez pas vous allez sauver. Deuxième sous. Et c'est que les passants la fonction va faire avec moi pour la troisième kuna na sekuna to tangina na 5 mwezi na chapitre shukuru ba lokanga mwezi na suka ko ba keta kuna wavile kan na jisise mama papa mungu akufa kwa ndio kusema tangu sala ka yeba un jour akufa na kusema mungu suka Yesu. Esse é o serviço. Kanisa, mtu akufa kate. Njamba bomba kabatu na kablae bisika bomba. Ishi kama yake bomba sabisika wa segrega chabatu. Na letanja machaka batu sema beleo apeli sekele sema bele kuna ndesa bomba batu. Metangu isho ye ba mushi batera una pare ya Abraham. Ba mushi batera na pare ya vamos só como a soleil tu vois déjà 7 soleils chaque soleil na signification après vamos só aquela rom bise ba ba die ba mingi biso de so to longi so to pos ba mingi na ko Nzambe to gena sima Jésus biso de to juger mo ki ai ma ko Nzambe ba uta bila ba ko ya susu na ko sa ko Jesus so e agora wele kutea amazala kana kure kugacha kutea mwasi zara kana kure kutea kubana zara kana kure kutea ma soko resi mtu meme na ndako meme ni banda zako kanisa watu kopiki mara mundana ndo era para susu mundele bana bayango ndako na mwako ako kopiki sabango Andre. Kwende meme jisira kwa na yo na ndako na yo apendi ndo apeli. Zapa soma lelo shuru oyo na l'étape pour le ça. Asa ko préparer lelo bangombe batabe balo kufa lelo kindi dimanche conseil de Jésus. Ba ngulu soko mona bona mwana wa mboka bangombe. Baba isoka kwa msosi na bangule bele apo mikulu wa mboka nyoso unabeba kwa mtu hapo doke mimi sana ndio kwa kabla mboka nyoso ndio papa journal tempo baloso fini ba masang ba uso ba bomba ba vea kana e fini journée ya pani ora lukumu kwa yo ndio eso pepa Est-ce qu'on prépare un peu? Nini on prépare? Je vais essayer de tomber le béca. N'a pas na tureka yawe. Est-ce que yo kutumira yawe?
jour senga nzamba salsa onyo sotanga epongama omubele babasi nzambe ka semelo de akipeki de prolobi alors le 6 avril le pesekanda le 6 avril le pesekanda na kwa kosala ka journée ya l'amour bana lobi jusqu'au dimanche azala senga nzambe na wele nzambe na bla silibotra na bana ngai mwasa nga papa na mama nga papa dalika mwana senga fuka masambe na senga metango to senga sala kusika wende ya nzambe ayoka kutura na huko ya pomje senga sambe na banda lero ko la ndana de panisa sambe na banda na yo sambe na ndabro senga nzambe alibero nzambe lo una madani alors va passo kota alors va complication senga jusqu'au dimanche mukolo ko seko no so salini Pedro seko izabaki lipotra seko izabaki papa boka na sababu sangelonga na kota na mamalade papa ko ka so pale msanga sambe la senga so kote ngala sama ka so ko mina pape ko mi priere ko mi bana pape ta ko koma na malaka ko sababu ko tanga bote ko sa ko tanga ko sanga disa ko sambe la maka so salini metango ko me ko be ka maka oyo so senga mezala disasa Zama suna bino, zama salsa bino, na sindi